m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la pub, ouvrez la pub. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon, à cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix. bandeko nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino ya bino ndeko kongo alenga mwana mfumu kimbangu kimia nzambe ezala na mabota na bino bandeko tozongi lisusu mpona likambo oyo ezali vraiment choke eshokaki bamama bapapa mpe biso baparent likambo ya mbwa oyo ya solo asalaki kolia koboma bebe na biso kuna na commune ya Njili na quartier 4 mokolo ya jeudi bandeko na ngai ya solo nzokande mbwa wana azalaki mbwa ya mama oyo mwana na ye akufi papa oyo aboti ye nde mokolo mbwa wana verite eye kobima bandeko ezali pasi mpe mawa mingi tolukaki kolo mbwa bato babengi mbwa wana azali ndoki pamba te ndenge nini akolia mwana ya moke ndenge wana kasi ya solo bandeko mpona kotya bakomatere tokoki kolekisa bakomatere kaka boye te toyoka mpenza biso moko ndenge ndeko na biso oyo azali mieux place oyo azwaki déclaration ya badoktere kuna na hôpital oyo ezali bongo na quartier 4 kuna na Njili bandeko toyoka ndenge makambo yango eleki mpenza na bosolo mpenza ndenge badoktere bapesi rapport nyonso ndenge mama ayaki na bebe ndenge bebe wana asilaki kokufa ndenge bayaki na ye na kati ya hôpital tolanda bongo nsima tokokende na bacommentaire matondo mingi abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV tozali wana mpona bino tokomemela bino kaka banouvelle matondo. Bonjour à tous et bon dimanche. C'est avec beaucoup de choc que je vais vous lire ce témoignage obtenu auprès d'un médecin dans l'affaire du chien qui a tué la petite fille jeudi à Njili. Après le drame, la famille est allée déposer le corps à l'hôpital Roi-Baudouin de Massina, à la morgue. Et un des médecins s'est entretenu avec la maman de la petite fille. Et voici ce que dit exactement ce médecin dans le témoignage. Je veux vous le lire. On nous a emmené le corps sans vie d'une fillette, nourrisson d'1 année et demie. La fille a été mordue et dévorée par un chien au niveau de l'artère carotide du visage. Rien qu'une morsure à ce premier niveau lui a été mortelle. Selon le témoignage de la maman, en état de choc, nous lui avons d'abord admis aux urgences et placé le corps de la petite à la morgue. C'était insupportable à voir, même pour nous le médecin, avec plusieurs années dans le domaine. Quand la maman, après l'administration de calmant, est revenue à elle, elle nous a rapporté les faits qui suivent. La maison où elle vit est la maison de son père, et le chien est aussi celui de son père. Donc, nous avons compris que la fillette était donc la petite fille du propriétaire du chien. Le propriétaire du chien ne l'avait pas nourrie depuis 3 jours. Il faisait cela souvent. Le chien était enfermé derrière la parcelle, dans la cage, et le matin, le jour du drame, la maman lavait son bébé dans la cour de la maison comme d'habitude, car elle n'aimait pas la laver dans les douches communes. Le bain matinal de l'enfant fini, la maman a constaté avoir oublié de sortir la couche jetable, communément appelée Pampers. Elle est allée en prendre une.
En l'espace de moins de 2 minutes, elle ressort dans la cour où elle lavait sa fillette dans une grosse bassine. Elle trouve alors le chien en train de tuer son enfant en la saisissant au cou. Elle a pu l'arracher de la gueule du chien et courait avec son corps qui ne bougeait presque pas vers l'hôpital. Mais le chien les a poursuivis jusque dans la rue pour arracher l'enfant et sûrement continuer de la manger car elle l'a considérée en ce moment-là comme une nourriture dont il avait été privé durant 3 jours et régulièrement. Et dans la rue par peur, elle a jeté l'enfant. Pour elle, tout s'est vite passé, de l'attaque du chien jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne les enquêtes, le père de la maman, grand-père de la petite fille et propriétaire du chien est déjà aux arrêts. Il n'était pas présent au moment du drame. Voilà donc le témoignage du médecin qui a reçu la maman de la petite fille à l'hôpital Roi-Baudouin où le corps de la petite a été placé dans la morgue. Merci beaucoup. Ya solo bandeko ezali pasi mingi na bandi tolandi ndenge papa na biso vraiment merci mingi na information ya memeli biso ya kitoko tozwi information donc mbwa oyo abomaki bebe oyo ezali mbwa ya papa oyo aboti mwana jeune fille na biso mama oyo aboti bebe na ye donc mbwa na bango azalaka na lopango kasi ya solo papa na bango ye akangaki mbwa nzala pendant 3 jours asalaka mbwa ndenge wana bandeko boyebi ke mbwa ya sorte oyo vraiment toyebi ke bambwa oyo bazali bambwa moko neti bambwa oyo biso tozalaka nango na Kinshasa te donc bandeko en tout cas ezali mawa mingi na papa oyo ndenge atikaki mbwa na nzala pe na kotika mbwa boye bandeko ezali malamu te yango tozali kopesa mpenza mbela mingi na baparent oyo bozali kosomba bambwa ya solo bozala na bokenge nyonso bokenge makasi oyo tobengaka eube ekenge mbwa bakoki kotikaka ye nzala te pamba te soki otiki mbwa nzala akoki koswa mutu soki amoni bebe ya moke akoki mpe koboma ye ndenge tomoni oyo asali donc ezali conséquence ya monene epai ya papa oyo tala lelo koko na yo akei tala lelo mwana na yo ya mwasi abotaki bebe na ye pendant 9 mois aboti mwana na ye lelo azolinga mwana na ye akola lelo azangi mwana mwasi akei kaka boye papa mpo na nini kosala motema pasi boye na bato yo ozali kobokola mbwa bongo boma mbwa nzala ya solo bandeko toyebi te likambo nini yango oyo esalaki yo sikoyo mbwa wana ata kutu na kati ya ndako na yo te bongo soki akei kosala mbeba moko libanda na bavoisin to na bandeko mosusu ya libanda bandeko toyebi te mpo na nini tata oyo bakangi ye nde tolandi bakangi ye ya solo vraiment ezali mpasi mpo na nini akoboma mbwa na ye nzala pendant 3 jours eloko nini ye alingi kosala kati na quartier oyo ye avandi nayebi te bandeko mpo na nini azali kobanga nini bakoya kotake mpa bakuluna mbwa alia kuluna me mbwa soki alie kuluna yo mpe kolo nango memi ngambo na bamikili ya poto awa ya solo papa na nga ozali na prison moko kobeta toyebi te kaka mpo na Congo wana soki tokosala ndenge me kasi na poto tata oyo makambo osali yebaka yango deja mwana wana akufi yo bomi mbwa nzala ezali nanu condamnable vraiment bandeko toyebi te pasi na motema na bandi suite mpe fin ya makambo ya mbwa mpo bato ebele botunaki kongo alenge kosuka ndenge nini makambo ya mbwa oyo azalaki na kolo na ye ye nde mama ya mwana oyo babomi donc papa oyo kolo mbwa oyo akufi koko na ye donc ezali mawa mingi bana Congo tofongola misu bamama mingi babengi mbwa bazali ndoki bamosusu balobi papa azali na bakisi koma kozwa mbwa akolisa mbwa te pendant 3 jours mpo mbwa aboma mutu to asala bato mabe likambo nini yango oyo lelo ekomi na Congo
autorité na biso bofongola miso bazali kokamba biso na mboka gouvernement bofongola miso et surtout na bambwa bokontrolaka bambwa ndenge mpe na mikili ya poto ezali mbwa azali kaka te mpona kolia nde tokóma komona na Congo bakóma kolia bambwa kasi ya solo bandeko mbwa azali mpe mutu soki akufi nzala pendant 3 jours bandeko toyebi te soki ozala ndenge nini bandeko ezali pasi mpe mawa nzambe apambola bino tozali wana kaka mpona bino mpona komemela bino bainformation ozali koleka na mboka abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV tozali wana mpona bino nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana Fumu Kimbangu tokutani bongo mbala nsima nde tokosolola lisusu masolo na kati ya Congo Alenga TV matondo ingeta Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle le Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix